Bonjour tout le monde, c'est bien la Germaine. Lelo la Germaine aza nesengote, la Germaine aza ya kosilika. Lelo bande konangai, na ye naza vraiment nesengote ata mukie. Lelo na ye pona kosolola en tant que maman. Na ye bisabino que na chaîne na biso, ezaka kate kolamba, chaîne na biso eza pona makambo ebele. Lelo vraiment na ye koloba en tant que maman. La Germaine na ye koloba en tant que maman, moboti. Naza nesengote, naza na pasi na motema na ngai, naza pe na kanda. Naza vraiment ya kosepela te. Yango na ye mokolo ya lelo, natiki na makambo ya kolamba pembeni, na ye to solola. Bandeko, sans plus tarder, tokota na sujet ya lisolo na biso. La Germaine asiliki pona nini? La Germaine asiliki na liwa oyo ekweli bandeko na biso ba mapasa. Oyo babomi kote ya Matadi kuna soki na Kinzamvwete. Bandeko, en tant que moboti, il fallait kaka naloba quelque chose. Il fallait vraiment naloba. Et ça linga pasi na leli. Na lela ka chaque jour nakoka su kotala ta filme wana te. Bana wana linga kate. En tant que maman moboti, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal que maman a mis zemi ya bana na ye pendant 9 mois. D'abord zemi d'abord ya mwana moko ezalaka pe kaka pasi. Parce que zemi ya batumi bale. Naza mama mapasa na bota pe mapasa. Na yebi pasi mama wana zoyoka. Pasi o ba mama to yokaka. Ya komema zemi tie comme à 9 mois tie okende ko bota. Eza vraiment pasi eza facilité. Bande konangai bande konanga motema nini tokomi nango boye biso ba congolais tokomi ko agir lokola bikolo mosusu eza malamu te biso tozalaka na bolingo tolinganaka yango bomona kata bande ko bapaya mosusu bayaka ko vendre pa na biso. Nous sommes un pays hospitalier toyambaka bapaya wana nyoso bavandaka bambula na bambula ba mosusu ba changeaka nationalité bakomi na ba congolais. Mais pour nini biso na biso to komi ko bomana attitude o ye wuti wapi habitude o ye wuti wapi e wuti wapi bande ko bana moninga bakena bango ko luka vie bino bokata kaka vie ya batu kaka pamba boye sans pour autant regarder en haut bokotala na se omoni mutu azate tika to sala bango boye mais boye bite ke nzamba za likolo azomona lelo ata ba moni bino te ata kutu bakangi bino basali bino eloko te. Mais justice en Zambie ezali, non? Est-ce que beaucoup yeba te que un jour boza pe na ba mama, boza pe na bande kwa basi, boza vraiment ata bande ko na bino amibali, bozu pe na batu ni bale. Wana motema ya ndenge nini? Bobeti nanu bango. Après bozui ce qui est essence, ce qui nini botie botumbi. Boke pe na ndako bolali. Est-ce que ça nanu normal? Est-ce que ça nous normal? Oh makanisa ndenge oh motema mabe ya ndenge nini bandeko na zo lala te na likambo na moni pe na mama ndenga zo mibwaka mama wapasa. Mwambu ya zo kufa na kolela bandeko na nzamba pamboli na bana na ye. Bana ba politiko kolisa mapasa tie koma ajwana ezali jeté. Eza jeté c'est pas facile. Parce que bana bango ba monani batu. Bana batangi classe na bango baluka vi na bango bukatika ka vi na bango pa na mbala moko batu balimwe ezala tate ke liwa ya accident ata liwa ya maladie oyoki ata sangote ke mwana nanga abela kito ndenge nini kaka pamba boye ke batu babomi bango to michana na place ya mama wana moboti to michana place na ye mama wana za ndenge nini bande ko za na ba mama mususu après kaka liwa bana na ye boye ko humela te boye ki mutu akei nzambe nanga tolingana tozala na bolingo to bomanaka te ça fait mal ceux qui baza baluba basalini tribalisme e wuti wapi ceux qui président aza moluba isalemi ke il faut comme président mais où est le problème à tuer des innocents mokolo koto ya une intronisation ya président batumbi ba mutu batebele bakufi pona nini parce que président aza moluba baluba basalini. Ce qui président aza côté kuna liaka azo sala musala na ye ya bana wana nini ya biso nini azo sala vie na ye biso pe mutu na vie na ye. Est-ce qu'il faut que nous kubuma bato ba innocent bikelamu ya nzambe o nzamba keli pona nini motema mabe ya boye bandeko na ngai pona nini tina niveau ya boye kokata vie ya bana oyo
ba maman na ngai, ba maman na ngai, to passer message, to luka moyen, to banda ko défendre qui tribalisme oyo il faut esi là. To défendre peuple na biso kasayen, eza malamu te, o nyonso ezo salima, ezali motema mabe. Ezali motema mabe parce que ceux qui ba kasayen pe ba telemi lelo, ba lobi ke lokola boko mo sala boye biso peto agir, biso peto banda ko boma, to ko suka wapi. Ceux qui te le bito ça la vengeance, bakasaya nyonso basangana ok, bango lokola bakomo boma siko biso nyonso to bomanaka. Boyebi toko suka wapi? Toko suka wapi? Bandeko, ayant peur de Dieu. To banga nzambe. Ata soki muto asali yo mabe. Ata muto abomeli yo muto, ne tue pas en retour. Tika justice ensemble. Soki l'État kokanga yeke, aboma ye to asala ye nini, oui, yo sokola no maboko. Tika komema makila. Tika komema masumu, bandeko tokomi na tangu ya suka. Oyo biso nyonso tozobongama, to mona moya kozwa vie éternelle. Siko soki ozoboma, ozosimba makila bato, ozomema masumu. Sor na yo ezanini. Sor na yo ezanini. Bandeko totika motema mabe. Totika jalousie. Totika koyinana. Tolingana tozala na bolingo, tozala bomoko. Ba mama tolingana. Omoni mwana moto aza na problème. Pesa conseil ya malamu. Kofinga te. Koloba mabe te. Parce que yo yebitina, mutu wana lobeli te to mutu wana saleli likambo wana te. Comme entre parenthèses likambo mwana nanga oyo penyel samba. Bato balobi ba n'importe quoi na landi. Na lobeli likambo wana te parce qu'en tant que maman ça me fait mal. Nazo yebate na sala nini parce que bato baza na place à mwana wana te. C'est une enfant mais azali pe maman. Makambo ya vivaka ayebi bino boyebi yango te. Kata motema na ye oye pa mona boyebi yango te. Na landi ba mama ebele yo tango balobi tango basali yo zana contre vie à frère abatu yo boye longwa na vie na ye mwana oyo akoti na vie ya frère abatu te. Azoluka pona bana na ye, azobunda pona bana na ye. Ndenge biso nyonso tobundaka pona bana na biso. Ba mama bakoki kokufa pona bana na bango. Pona progéniture na bango, ba memi zemi bango biso nde to memaka zemi. Biso nde to yebaka pasi ya zemi. Papa koya pesi zemi avandi na ye. Le reste c'est nous. Yango bomona katolinga kata ata papa obetelanga ata mwana mbata. Okomona mama azoloba, okomona mama azolela. C'est comme ça, wana bolingo maternel. C'est Dieu qui a créé comme ça. Ce qui moutou leli, a comité na niveau komi kitisa. Ko senga mbongo na réseaux sociaux. Nazo mona tina ba maman bokoloba boko critiquer bokoloba n'importe quoi te. Il faut compatir avec la personne, savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. C'est qu'elle est dans des difficultés. Mais bokole ka bobandi ko finir. Bokole ka bozolo ba n'importe quoi. Non. Bozape na bandi kwa basi, bozape ba maman, bozana ba bilo bakambo ebele. Toye ba kosala ka part de choses, on doit s'aimer. Il faut tozala na bolingo, tolinga na ba maman, tozala na bolingo entre nous, c'est ça. Mais tala au niveau e bake ko boma bana oyo. Ba innocent bake ko luka vi na bango. Bozuboka ata soki basali mabe. Mais tina niveau ko boma. Bobomi ne mama na bango, bobomi batu nyonso. Tala na nous passer au bopesi na famille wana. Vraiment, c'est vraiment regrettable. Et là, quand on a kosenga ezali unité. Et là, quand on a kosenga ezali bolingo. Tous ala na bolingo entre nous. Nous devons nous aimer les uns les autres. Tolingana. Bolingo eleki totika jalousie. Totika kohinana. Totika motema mabe. Motema mabe eza kindoki. Totika nous sommes arrivés à la fin. Tomi batela soki to sambela ka to sambela makasi tozwa vie éternelle soki nanu to yambi Yesu te to luka to yamba Yesu to mona moya ko zwa vie éternelle et loko tozo bundana nango mikolo c'est la vie éternelle bato bakufi lelo corona bayeba kete bakokufa bazalaki na bango normal mais vie na bango ekatani kaka bo mais to luka nzambe oyebi katali we ye poli we zanango ata soki ye oyebi ke na sina mi bongisi mais to luka te tozala na masumu to luka te tozala na ba problème to luka ngote bande to bongama parce que Jésus-Christ revient bientôt. To komi temps moko ya mukie yango bomoni ba makambo ekomi ebele. Essayez de comprendre, nous arrivons déjà à la fin du monde. Makambo nyonso ba signe o Jésus-Christ alobaki ekokisami. Yango bozo mona ke ba makambo nyonso ba malade ebimi ba boye ba pire musu se koya nanu yete. Il faut tozala to lendi sama. Tozala vraiment makasi na bonzambe. Po to mona moya ko zwa vie éternelle. Nde message nanga na lingaki na pesa.
na pesa ba mama, na pesa ba papa, tozala bomoko, tozala bolingo. Ozala moluba, ozala mongala, ozala mokongo, ozala moswahili, tozali eloko moko. Tolingana bandeko na ngai, tolingana, tozala na bolingo, totika kolinana for no reason. Tokoma kofinga na ta na télévision, etala bango ba taliban, etala bango ba boye. Pourquoi ça? Pourquoi rancune? Pourquoi motema mabe? Ata président aza moluba. To sala nini? O aleka ki azala ki soki moswahili, ça déjà rwandais. To sala nini? Il ne faut pas qu'on créer ba haine na kata. Non. Non. Ce qui est moni kokokano politique était kozala néant. Kozala ni pour, kozala ni contre. Oyo ki kaka message yé, oh moi information. C'est pela na yo, landa kaka information na yo, mais ko banda ko critiquer te. Biso soto landa ka information na ko critiquer te. Na ko finga motu te. Ezali mabe, ezali masumu. Ozo beaucoup me finga na ba réseaux sociaux baluba. Tala Félix Matama. Tala boy, pourquoi? Pourquoi insulter? Quand vous insultez, vous aurez quoi? Parce que yote mutoko longola ye place wana. Ozo mona. Bon monique bozo me manabino bonyo bozo kanisa peut-être que c'est un petit rien à finir dans ici. C'est un péché. C'est vraiment un péché qui demande même la repentance. Nous devons nous repentir. Biso ba congolais to sali makambo mabe ebele, nous devons nous repentir. To se repentir to tika mabe to komi na tango ya suka. To tika kofinga. Surtout biso ba maman, aimons-nous, laissons la jalousie. Totika envie, totika motema mabe, moninga asali eloko na ye, asali eloko, a progresser ke ne liboso, ko sala invité. Ko lula yete na nenga bo mabe, yo pe loko sala ya yo, envie na nenga malamu, ndenge moninga asali mo entreprise boye, nga pe na sala ko lobina kom, mais zate sia akweya, tika na sala boye po akweya, nga ina leka yeka, okoleka yete. Ce qui est destiné na yeke nzambe asali po na ye, ato mati ato kiti, ekotika la ka ndenge wana. Totika motema mabe, tozo misala mabe pamba. Motema mabe na kata motema ekobo misabiso pe avant. Motema no faut ezalaka nesengo. Il faut sekaka na bomengo muninga. Il faut sekaka chaque jour oza nesengo. Ezate ovandi ozo sala ka ba calcul. Ya bongi boya sali nini? Sia tikanga pe na sala boy. Eza mabe. Ukomi boma pa motema mabe bomaka. Po motema oyo na kata elingaka toujours oseka ozala nesengo. Tant kozaka na bakanda, tant kozalaka na ba jalousie, tu te fais du tort. Ozo minuire yomoko kokufa. Vraiment, yango na lingaki na loba. Pona message salemi pona bandeko na biso. Ba oyo babomi ndeko bandeko na biso mapasa baye ba ke justice nzambe ezali. Baye beloko wana. Biso bato totikali, to sala lisusu ba acte wana te. Totika ko sala na kamabe, totika ko bomanaka, tozala na bolingo, tozala na bomoko e kozala malamu. Na likambo etali mwana na ngai Peniel. Likambo asala bo asala go find me biso to sala kangwa en Amérique to sengaka. C'est comme ça, c'est notre seule façon de faire. Tozwa yango bomoni ke humanité akokisi bambongo wana mbango parce que c'est ce que les blancs font. Nde oyo ba mindele basala ka biso to vandaka awa to komi na mentalité wana. Soki bino bozana na ba mentalité na bino wana, botika bofinga mwana batute. Bofinga te ba mama botika kofinga. Bino boyebi makambo mwana moni na kati ya libala na yete boyebi yango te. Boyebi o amonite pourquoi il est arrivé même jusqu'à ce point là. Bozo yeba te, boyebi te, boluka boyeba avant ya koloba. C'est ce que je voulais juste dire en passant. Donc et là qu'on a un message nanga lelo ezali ya unité, ezali ya bomoko, ya bolingo, to lingana vraiment na makambo nyonso to lingana makasi. To lingana tozala na bolingo, tozala na bomoko, totika makambo kofinga, totika makambo jalousie, totika makambo soki ya ndenge nini eza mabe. Ndenga eloko na lingiko ya koloba lelo yango wana. Mama nyonso amemi zeni, mama nyonso ayebi pasa mwana na ye, biso nyonso tolingaka ke bana na biso abasi bazala na vie kitoko. Mais lelo soko moni mutu moko azopesa mwana na yo pasi, to moni ke mwana na yo ndengo lingaki ekokisama esalemi bongo te, esalaka pasi, to sepelaka na pasi ya baninga te, tozala na bolingo. Vraiment tolingana mingi, vraiment yango na lingaki vraiment na pesa message au mokolo lelo parce que pesa kinga pasi en tant que maman ya komona ke babomi bandeko babomi bana na ngai babomi bana na biso kobote ezali pasi mapasa kutu na kobota mama baleki kutu ata mwana moko okomona mwana moko abimi bien s'engager facilement okomona mosusu comme transversal po abime comme il faut bakata yo po abime il faut bacha yo ba mai
Il faut basale au césarienne. Pas ce que Seigneur opère. Net yo moko peut perdre vie. Mais ce qui maman bimisi bana wana. Anyo kwa mina bangwa boko liba komiti niveau boye. Ba katelo ka vie bana wana. Mandeko ça fait mal. Vraiment ça fait mal, ça fait très mal. Je me mets à la place de cette femme, elle souffre en ce moment. Elle a vraiment des difficultés. Kala kande ba pesi passe na batu moko boye. Kaka pona motema mabe. Eza malamu te. Eza vraiment malamu te. Tolingana, tozala vraiment na bolingo. Tolingana vraiment ya makasi bolingo vraiment makasi tozala bomoko po tozwa vie éternelle. Merci beaucoup yango na qui vraiment na pesa message à lelo. Vraiment bolanda vidéo on a bokebi eza malamu soki okomona pe ko share yango o le qui s'appelle baninga mususu pe bayoka et kozala malamu. Donc ezala ki abino la Germaine. Vraiment je vous aime. Au revoir. Ciao.